Nzamba mimenga autrement. Amemi paye autrement. Loba amen. Amen. Nani mokonzi? Yes. Nalinga ite eli na ye, façon na ye, humble na ye. Nzamba bomba makambebele pa na bato batiolaka. Oyoki? Moi si j'étais misérable, fazer, enfant de la rue, rejeté ainsi de suite, mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je suis maintenant une richesse non exploitée. Beaucoup exploité ngana sima mukolo mususu. Mais ce que tolingi to yoka musala nzambe. Tant tozo benga le révérend pasteur John Toli apete. Tant zo pusana tozo yambaye na milolo pe na maboko makasi. Amen. Ah, quand on est référent au Biawa, évangéliste José Lokamba, tu dis naenda kumo, mtumtaza kana ndenge nae. Nzambe aza kitoko. Menzela nzambe fo pika. Azoka pe ba goigoi, atambola pe na baleli, menzela na fo ma misobi. Oboyi ovandi, yoka kura. Na bandito na dossier. Na dossier to na banda. Très bien. Tu bête dans le colo mabo. Yoka kalki na bandi. Zela nzamba soka ba goigoi. Zela na esoko ke kanga mote. Ko betre ba tumasolo pasi mingi te no kiko tiki alemba ko salela. Menzela na fome misobi. Yoka nga très bien. Zela nzamba za cour moko okotika la koyeba te. Muta yebi yoko leka ye azate. Yoka nga malem. Pourquoi camion ce qui outil magazo so bien sika faut pas payer ça on a mikanda non mais non camion kufi c'est que ce que kufi talaka awa po bamba calme boete parce que yokanga nzela nzambe pasa kanaba université kudir yo moko koyeba pe yo amen yokanga soko moni likambo ezongelo 3 fois oyebi likambo te fanda kanye kozala ka champion ko betre ba du passe nyonso te okotika mutazo memona nzela lemba soko memi mutanza lobi toke kop tali la ngande mutamemi yo soka lembi wana yo lila soka lembi te toke kana ye tala na jep sabino vrai il fait grâce à qui il fait mais c'est l'ensemble faut pika oyo batu ba boy oni c'est la volonté na ye tala kanga il est très tout esanga nga soko tanga nganga ni natanga te na saka clair Naza papa ko sakabana te que oh j'ai terminé les études. Non. Je suis il est très. Mais il est très moko lelo parmi ba ba si sa classe ça peut ça bango cours. Boete. Jour de zora que na betra qui référé ici on a quelque chose toka ki. Na butu ba benginga na ba ministre. Naza clair na mashakati na ba député. 20 yaka. Na bangi na sali problème ni. Avant qu'il ne faut contrôler. Des gars ni na sali on a évité me melanganga. Zogande kopa bien. Na kende ve batanga balobi to katoli na yo. To vandi to zotala ba téléphone ngolo baka etungisi biso. Bengisi en personne pour pesa biso badage na moko awe lobini. Mais tant to vanda ki to soloti na suka na moni ngai te ba moko ba beteli nga maboko. L'intellectuel ba beteli il est ma. C'est que basi conviction to beteli nzabe maboko. Zoba zate. Amen hein. Nazolo banandenga vérité nzela nzambe fo pika soko bandiko sambi lokomona bitumba moko bota oyeba o tu basaka ko sepela non zoba ba inio sa motif comment na komika na identité na lingi nzambe komeli nganga nazolo mabino polele ba camarade ba komona lokola raté ba tinyo so komono pamba et puis ba kopero ya sima tango bando bongola motema tango kuto zaki ko sambela te za ki boete Nga zaka serimo no kufanda bwena boyi masanga 4 jours mona kaka ba masana nga bae amen mona ka ba masana nga bae otikali action eza kuna toki o bae ozomituna na kende tona tika zela ntambe za be preuve conseil gratuit soki ozokende na vie yokanga kotala ka makambo zokanisa te tala ka nzile zo mema yo Yokelaka yo moko pe mawa
nzoto oza nango eza ya yo te ba defisa yo yo kolo yo ezalaka yo te me yo ndozo salela yo yo na yo bozaka na tanda po bokokabwana. Est-ce que nazokende bien? Yo moko kolo yo me oza ya yo te ba simbisa yo lokwa nyongo bakosengo na suka. Comment to ye mokili na poni volonté makambo nange komelinga na suka nga o soko sambeli te kokota life. Est-ce que mokili komi Christ ce qui na doublé comme na nganga ba pita bulletin rouge yo kanga na bandela o bena tika bena zonga na nange na bandela toke malem so na lobinga c'est que mutinyo zaza weza ye mwasi mobile nga nanga tozaka mibale na kacha mo po bakenga na zaka yanga te kokola nanga na ebaka te na zongeli bobo comprendre soki na ziba photo à 2000 na 2024 mona kenga ka moko mais elongi changer sanga moko na iba menga kolonga ye yo nakosi mandefe bandanga na 2000 muke na sepele metie tonda mbanga na eba te na ebika kolongola menga moko kolonzo steke ba defisa anga na zaka me na yebinga te. Est-ce que vous venez quitter sous ils ont qu'un na mata très bien la nanga penda bien sikoyo ndengo zawana ezana bakalikidi musufu sala fa batu basalela yo âge na âge epesaka makambo lokwa na match premier mi-temps soko au raté bi to ba raté équipe ko gagner ndeto zo mona tension to ko mener or tantôt chance à liboso au raté baby c'est le match mobi wazana matoyi match peso comme deuxième mi-temps je change ka o bazo pola baninga ko limbisa ba le po minute le kabaga o ba pola ka baninga ba mata ta ba le ke ko ta ba adversaire balandela bango ba le po boya to songa sabiye wo yango kaliki soko bonga okosaka na vie poso chembongo na banki soko bonga te elongi na mo iposo se rattraper kalate age ko kima yo natika to na mata ke beteri ko maboko. Est-ce que est-ce que ezana agi mususu avant même évangile Josué le kambate ya yo avoyawa sosola tina nangani koya mukileza lokola okoti na terrain mutachewe za entraîneur ba supporter te comment obanga kama kelela ba supporter ba wololi olingo banga na équipe. Est-ce que bangonde ba yaki na yo na fute na beta bien mutako bimisanga entraîneur tala banzalo le kana ba piaka ba patron ba seko ba kufa tile lo piaka rozo umela pona mutatsepa na oko coach na fute mena sisima match yangana binoni nini zala les mobile na zana ina bana mutapianga ngo nzambe na bana na alliance tote bana nyoso bazaka ba bana libala ninye boya nani po la alliance wana yaka to fana nyoso zaka ba bana zala les est-ce que kolamba ndunda olali nzala kolia soso mikolo nyoso ndo ye munene avant koda na litoko ndo kolota mabe soko la ne ponchi ndo konimba kitoko boni boy ko bandeko boni ko sakana boy okolenga lenga tiwa. Est-ce que ezokende zala les mutabangisa yo te yebango atoko kemba tina sans ko umelele kiko bonga oya umele apile nyoso matabisi komati na terminus o regrette katike na consommer trajet mala matabisi kitana nzelo ko réclamer réserver boko bunda zok selanga tikenda mu pona tali trajet mu vie soko umeli nzambi siko apona ka batu na ye na banzela o ko yeba te yoka bakura soko monika na famille makambe polela ka yo bandeko bakufa sa oyeba nzamba zo bendo malema nembo kuma ye ayaka na makambo susu baninga bakolineti yo me bazwi vie ozoka vite akota o souci moko botel mutako pia wa zate siko akendelo sa azo bengo na pete okeli bala moko bo pesi confesse na mobali na suka décevoir yo abali mwasi moko soko tali yo moko le abengi yo nakende na mata bokola na baninga bazwa misala kutoleka ba ona mayele mende batushaka mbongo yo simba ka mbonga bibamba mutabwengi yo nza yoka kuru quartier ovando mona ka yo moko tina te me choko makatongo elekela ka batu otali nombre bana na salaire balanite mais mutaleki na mbongo chaque fois kenda matanga na ye yo pia kero la kanza mabunde zaka complet soko beti disote mo eba ye ezate challenger
okendaka tombola triko somba ya kobata mabaye bate mais soko lati bakumisa koleka molati veste uti po sala à l'aise yangani mutachenga nza na sali bino nini toza ba voisin nali ya pondu nali ya matembelo yo yakande pesanga mbote makamba fufu na ngeta liyo te mukona kolonga na quartier na tikeli bino fi na bino oh boni boy tala soko zolenga ko za disqualifier yakande ngeto ya mutacha biso nzambe c'est plein na limite suki likelela pumbaka seko catégorie ya mpepe na ye libangi pe na ndenge na ye ndenge pe na ndenge na egbe pe na ndenge na ye bango to babeta katolo ke to tikira mabelo to pumbaka muto na limite na ya alors ozolengani tala na te ya sérieux soki ba lingyo te na matete mobali no azana ngiri so ba lingyo te na mbinza mobali azana kisenzo yokanga kotula bokamwaka ebinga betaka na sekina tala otulité ezandi ba catégorie na ba monanité ko kene bikendeke na lwengete ba mono balo ko kendo misimba tushi na carré okolata sapato to kumisi menjoko ba ninga ba mwenango kitoko yo moko makolo pasi moko mafeti bien tongo lata lipapa ba tshela moko tambola maolemba et alors zala les est-ce que évangile na kosi nazo betera bino dossier sérieux tala bandana comprendre que mutachanga nzambe na lenga kati na tala batu balekanga ti bakota mabele ilekela kanga keba na ba confiance linga muto na pas apprécier confiance ba famille to vandi salaka attention ezana ndeko mususu bokola na bango okenda ko vanda kuna ko alikelemba na yebi makambo poko beta te pona soni babenga oka apana bino nzoka kuno za mwana tata mwasi suke ba mama leki libanda quartier pesa bino valeur mais na kati batinda ko lekata boy yo moko yebi ba wenze nyoso salaka okolambo konyoka maera ko kabola ba eko simba nzungo komi mopanzilo kwa mopaye ba fufunyo sa minene ke voyage oya mokende ba bengi yo mutakenda ki wenze okoyeba est-ce que na kema be atika na mata yoka ba université oza ya nzambe bako cholaka yo bako kende ba ville yo tombola bako kosila mba balati ba preso basa kosa ya okute simbi yo nazo biso yango na linga kate oya kemba soki na place okola kina bango ba lingi yo te kotika ka mwana na otia ke vanda kuna yo moko na ndo ba ki yo bien ba choli yo bongo so tika mwana mama mwana kendo ko sa formation militaire on dirait soldat ke guerre mwana seta bomba makambo mikolo na pasi likola souffrance na roba kapolele la lanza na bana pembeni boma nzoto débrier oya koyoka conseil gratuit soko zo uzwa makanisi mabena mutu ebebisa ka vie ebele bakenda kwiti na sengote amelaka na susi makambo amona soko beti lisrobo ko chola bar ndeko moni etondaka sur 145 bazana ba université kudir akomisa camarade masanga soko alali pamba ko piquer crise ko jijaka nanu te soko tuneli kambulika bazana mwana motema te yo ko finga vi wana chele tanga pesa confiance na mobile obalaki ye amitikiti na suka ba trairie azongi vila koma chele wo confiance na mobile sile komi akwa na mbongo na tikinzo keba na bi mabe pourquoi vous êtes encore besoin de sikabo natika na mata très bien tu peux na kolo maboko yoka kuro mama soko za na mobali keba sakana na mobali melibala te mobala za ya yo bana taba koli baza fruit ya bolingo ya yo na papa kola epa famille na bino na banatu c'est pas mobali zonga mwasi ndongo zalaka bitinda mobali kolembaka te mama na zolo ba clair atolambi pondusa musuni yo moko ya kotikela papa tindaka bana ba mai bazo entraînement libala na bango mobali ataye na piaka yamba ine longia koseka pour peser valeur famille peser kilo ko betaka masolanza la pa famille te po mutatinda ki libala to kendaki yo moko mikolo nyosa lesa o malamu pourquoi beta lisolo te kaka 3 jours anzalo bando benga ndako lokwa foni ekoi wapi na bi mabe oh mama place na zawa kaka ya ni $200 na simta ko mukolano chango wa obala ministre te nakenda musana zonga ka trikonyo se pola na bilamo ndire mutauti ko bunda seke na sala kana soka na pa
Si on appelle ça $100, même en économie, le match à prolongation. Oh, on est boyé. Oh. Keba na mobile osoka yo rakota na ndaka sengi kiti libanda seki atokana no po mu Tokyo ya zui somo. Même ça madame ndena fanda ka libanda talaka nga bien. Isa na basini musisoko moni ata biloko nange beli ko sanganga na batu. Wa go yoka yoki tala. Naza clair. Tala ba démarche nga na titi libongo makolo. Na bimi na ba 10 000 francs na boko matata bisi. Na ye kati fona ko mema bolingo lokola affection. Bolingo eza bagite, bageza sina ko 5 bato ba mona msike to kangalu pa. Bolingo eza ndena motema. Mobile netinga na tambo na soni na memi sacha debi kolona maboko kuna sombi ko tamwa cher pa kuna ezaka na priasi. Na ndimina ya kati lokwa mutage nikisa na machine. Na seba de machine ko tibantela poto pona yo. Siko tango ko lamba po bela kitisa, o supe kitamai. Wana sisi na ko mekana moto wo. Oh là là, trahison totale. Naza clair. Tala sexinga. Na lobela yo. Bolembi se mibali miteme yango mobali musu kanda soke macha pesa ko bambongo moko zo mona ko linge kata loko le beba. Avoke nde wenze fo luka kolo tu na loko ndio matanze to za ya pembe. Mbongo no tu na wenze batala kango 3 fondiro cho lokota madudu oyo nini. Mama. Na bi mabe. Bo nasukawa. Na mata. Tu peteri kolo maboko. Yo kama kambwa. Tala mama zotaranga. Naza clair. Bolembisa mabala pamba. Mobala talo ba lingi yo. Yo kakanga. Mibali misusu bazaka na soni ti lelo mabala mwasi ba humeli baboti ne ba. Ufoza kwa anga oyego ya ya. Ngana go lingoti na sa soko chemuke na deklaka madudu mbongo na pesa ki yo resultat za mabe. Na on a lieti. Et puis naibaka monta mbongo ata na tunite na supu. Ngasoka na sengi lutu na meki na ko ba dia monta wenze. O eza 15 000 13 200. Acheringa 4 000 wa. Mama ngaite. Evangile. Na zewi zo polele. Na lobi mabe. Tala. Basinyo ebebi sa mabala sabo yeba. Mobala zako ya va komo zonga retard. Desi. Tozana mwana moko na peso 17 000. Mozoti kelanga fufu moko ndire balabala ezangi bato. Bulu moko kote musu kote tout na koloko bia. Trahison. Mama naza claira. Tara mama seki. Naza biso polele. Mobali fo yambaka epena na affection. Et puis mbongo mobali ko pesa yo ko bimaka libande to pesa baninga okosi sanda ku valeur. Mobali ata peso 4000 sikele na ndako libanda fanda nye. Soko zana mbonga muke ko kenda ko wenze na baninga te bako seka kitunga na yo. Ko saka kena keta na mutanyonga na ko yasi sima. Yo kaba cour. Soko bali mobala pia kanetinga. Wenze na ofesa kamingi na poko alert bazobeta siffler po bakanga wenze. Wana misuni nyoso ekiti. Po naka ba wenze okureza te po se misuni ngo bebe komi tango ekomi ngambo. Yoko ya ozui chance. Nakosi? Et puis soko kia wenze ala bazobeta siffler. Ko tellement kapembe na mutamsoni fara te. Akomono kolo yele ngo ko chelota. Saka loko lingole katika mutlo baka o suni nini. Yemuka kubanga pesa okupe vie mama nazo pesa conseil tangu nazai ko tambola na bepreva nzambe na comprendre kati nzambe soko zo ke na ona ba passe ko poata ka ete okobebisi la élection okotika la ko telenga no kozoma pamboli no kite po trahirier ko prier sa élection satana nzambe totaka na ko botra muninga bato yo mutu nzamba poni aponaka bata mitema makasi tala bible aponaka bata bilombe évangéliste Josué azali makambo mona oko cholama oko sekama okoma na niveau moko même famille no ba cholio bandeko na musu propre bazako bazaki baleki bako bengo na kombo ozomitu na ngai yo okomi ko lia pa bano yo mema bakema bala 20 bazole so mukolo ya va bango kolenga te formation wa goyoka ko traire nzambe te talaka na ko beta lisolo opo ko beta lisolo fa ba nzambe na opo coopérer bien ngana salango na lobaki te soki nzamba za egoyebana
e umela te teke na zokufa te se ka yebinga na tambwa na bakeche toboka na se o sentir que na suki o kabelanga 3000 na kosi na kosomba savon na kozela bakeche sukura na ke na douche na simba na kosimba o atiki ndambo savon denga na nikeli nzo mais surtout ninga na munoko nzambe na ngaza me na mutema na zokemba na salango na koya kolia pa na osa oyeba na kobeta masomo kwa maseki na ngana kenda me na zokomoka zota 500 oyo opesinga na maseki nzoka na kozwa bisite kati suka la 100 francs mapa 400 na zoba kake ekosimba lelo esimba il est merveilleux zoba moko akomokele bapoto zoba moko akomoko sama kamulo kwa ministre zoba moko akomoko kwa pepe ba papa na mituka Dieu merveilleux nazale chèque ya batu nyonso umona armée de retenir nzamba pambola général nazalo ba vérité oko sila maele moko perdre d'espoir te oko zaka na bande kufa loka chauffeur soko mon chauffeur a kufi se accident za kilo a contrôler accident tisuka batutu ba kufi moko abimaka choki awa mais a confité a contrôler Satan a ko sauter pasala matoi maladi wana maya moto kondima de jaune dima fin bando nyata wa kolenga te grimace yaka nazona abino vérité ndenge to yaka l'église to linga na poto za l'église mais kozala songera moteité okokena libabe na za sire certain soko yokinga komesa na l'église te linga ndengo yaka pona kokumisa nzambe likamba kolela lelande pona masumo salaki na ba difficulté mais pona kopesa o raison chanzo to na moyi ce passage le bisala boy sala ato ce qui n'a passé à tina 100 qui bon nzambe saka na kati oyebite nazonga bino sérieux makamsu baloba na ngana ko sekaka na pete eloko te pe na kenda ti suke eloko te yo zela ka ututuka te nyoso batutuka bate amen hein naza clair na biso bino te ke mibali ya vie ba ka loka beskro mobala vie aka na maloba po soka lingio akwana ba esthétique te au moins na kalobi na ngwa yebo ndiko solo bandi ba projet soko moninga jeudi te na okende kopo moko na mundele na kotindelo mbongo na ba numéro ezaka ya téléphone yoka mobile la vie soko laksi mobile la vie ba camarade ba ko chola yaza so bango balinga ba mono ba monaki na film na musique pour ba pese valeur or mobile la vie ayaka loka ba hein webika ka normal projet na munoko courageux parce que be scro ba zaka fa ko tala yo akia kati coiffe lati bilamba sengi ba parfois pomper atie 3 papiers mouchoir na poche ko tout angolaire nyoso ndira uti poto sika zoko kamoya awate muke sirage cha apusani sirage cha akoma na bar avant yo soit benga ko lokora sana kiko zoka motango express on a préparé au plan soka teka ki faire chez bango soke loko nini a kongoli mbongo a classé et puis so a changer mbongo alinga ba ya kalate sinon to ko bomele ko pa libala alinga ba mbongo ya sika pour moi ça bon abange ka ministre wana ndezo ko tikelo zemi paki aza clair soko yoki et puis maman ozana mama bota on a pasi okola otangi koleka mama bandi ko boya conseil na ye okomsi ba camarade pire koleka mama ma copine gayeyo chiki mama lobaka na yebi bosangana bosale kiri ba mama baza ba illettré tangu na bango zaki ya kala mais tangu mbebe yaka mutalata ka berma nazo mabino polele naza noir sur blanc yeba mukili omani mukili konuna eza yote mutakukumisa nzambe batela banzela mususu nzambe pa pesa ekenge bibembe mingi tokufi biso moko to provoka ndako na bino bayeba te mama vanda okenda ko luka via mbangu o mama kuta pesa ofotite babengana ote bajija ote balinga ndenge babota yo okiko yoka ya libanda ko leka place babota yo oyoki toli ya nani oyoki komitika lelo okufa pesi famille pa pasi asa normal asoko zokanga tambola nekenge o tango tanga te vie zaka nzambe zalo kwanga na tanga kite na yeko tala na tikalika neloko moko échange fona cha nzoto na moi bongo sans freya kwata na pesa inga bikila na zonga ki Mathieu kanti mukolo wana soki na bimisinga na ke kopi bazwinga te kodio seke na kotala bati soki bakabelinga na koliesa nzoto te po sala eloko te oui
na ke compagnie bazonga na ki sentinelle na ki journalier ba boyinga c'est que ngana nzoto tu échoué parce que ne longi nanga lokwa na kola na ketela ba connaissance ba tata masi ba mama leki yango ngana piaka na zaki na ba adresse ba famille nyoso na tuna mama au moins nanga poche vimbi lokwa mbongo nzo ngande ba commune nyoso na kokende na kuta mitambo ba famille yoka kulo soka na commune na rigine zo simba te la misi mikanda lokwa adresse 8 mama le bito zaka na moko kuta bondo tui daka nakendaka ba 16h20 ko kendaka moite okoma radio pile ko si l'avant pour balamba na moite ba question ko examen d'état ko échouer kendaka mengi ba 16h40 avoko ta dongola fumu na pena me fufu na moto ngana zela lokwa likamunanga na otabe et puis avant na kota na saka fiko porte mama feza o ba chema ya fufu porte eza wana te feza o nakota sana kutika mea fufu na moto nde na tombola kabana ondirenga mna bota bango mwana mama okoli soko lingi bana fufu mataka na sani nakosi na zeps clair koza la piaka lo fundu te okosila nzoto tokokunda avant zaka lokola nga to saleki nanga soko ngindi avant ozwi lokumu bakoli komema mais ceux qui vont l'ambiter côté ndirenga banate oui yo l'ambiter moi na zako simba na makolo pour se permettre ko pesili na notin a comme sanga salité bo se na ke papa ma cheri ba moi na bundi jamais longba wana c'est maman Natalinga alinga ande batite so ko te nyama na kuvuza nyama bolambi so ya bolambi nyama akune kuno wa mwana zotela ngai arufiti ce maman na kosa bébé alinga vatite aza méchant nyama yaka naza clair ngazaki œil pour œil dent pour dent na eli marché na échoué ngosi msanga bana boniko yo ya mu comme si na 6 pote mwana kwake na lobango vérité ndeko nanga faka talanga na elongi na makolo mutatambole ko bunga te atambola ka mingi elongi benda na kondire ma nzoto esili soko tambole mingi kausaka mwa nzoto umona ko benda ni nakosi orata nga pena makolo ata poussière ote mais chance lokolo ye leselanga mwana 4 mwana poto yo anga na mutema chance aliboso baptika ka te toko profiter oza chance aliboso jamais na rata tanto ko lamba te na ke na défaite rien makolo bebi pamba te toko kaboya na mwana oyo kolela na yo koyeba yanga koyeba naza clair premier likuita poto na tomboli na ngadi ndabo yepa bimi na kosi ko pupula yoka ezaka moto tilero yo kanga mwete anga kanganga to beteri kolo maboko challenge vous comprenez nga est-ce que eso vanda ngana challenge na lesi mwana premier tour yo kanga mama no zana noa tant mera baloki 3 ta soka bimi moko na simbi na ko saka opepula kota na travail boro ting siri 13 makuiti yali aka 3 ngana kena 10 siko neko zo conseil au moins le conseil bandele sakamba soko bando koma na ko mettre calcul soka lele za na mbeba poto si avant na betika calcul frein o etika kindambo na zina misapi na komo classer dikola matamo ndira bae na chero kwa classement attaquant médiateur ogoyeba yo yepe lo kosa so luka mona lolea ngabisela mama bima non na fo bendango sela mama bima mona preuve wana ngaka sela mama bima fo mona ngo na kange mbanga na se ko benda te mama o comprendre nga très bien yoka kuro yo difficulté tala o makamu na zobetelo vie nanzambe kolenga te wana nzela bien irataka te soki irate lobe moko bebisi bikila nazolo ba vérité na vie zaka na positif comment batu bake kolangwa ti bazo sila mbongo bazo kumisa nzambe yo yepo kumisa nzambe akomiso dimanche na église baninde kolela okolela soki za sujet moko mabe ozo sala ozo kokotika te boyete
Ce que na malade des simba te ozole la po nzambe zo frenenga kopo maina sala ezate. Ce qui to awa bina la nzambe. Koko malele za n'importe qui te hein. To mérité te, je te dis. Soko yebi place tu bachaka biso mama kokamwa. To zalia we bele soko mwendenge ba koli bi bamba ba biso. Jamais ba ko changa na pinage titila na kene voyage. Ma douce belé likola difficulté. Ganzo ke na boulangerie. Na 700 francs. Na ozo na demi commande na 7 mapa viva. Ko ke na libosa boulangerie te, we commande koteka. Baluga nsima te maka lokwa na konzo kale mutu. Premier pouce ko zoate bazaka cher pe bimisika. C'est la 4e pouce. Yoka bakuru. Soko lingo zo mapa misa tuna 100 francs. O ekpoya kana seli papa mundele tiga lokwa de sa pine. Pakipango te pesa fouti trop. Au moins na 4 na 100. Na sasko na suka ina ka 100 francs. Talaka ngana pia na komoka mona suka la 100 francs 2 jours. Na sel rappelle les kasuka lité so benga na diabète ni e kanga kaka isuka. Isifika ezui tozao. Na lingi mososo na poche na ndako na bombi. Ngana pourquoi comme ko tala nga challenger vende. Pourquoi ça ibanga o challenger? Oh. Oyebi soki ozakana ndako lamba kate même pourquoi kimaka libanga na ote. Ando talo kwa zobo nyama. Wana na bakrusa. Tanyamo ato bambe papa tala. Aisa muninga ne kasi yeyoti. O mono lalo ba kachomba na butu oko yeba. Pourquoi ça kachona na butu 3 fois? O kantoka misa moliri. O ba kuti marché te. Basi ba leo makolo. Na tuni deje basi ba leo makolo na bapuku. Vie eza difficile. Tala na lala na mbetu mugu msusu bakudire. Mbetu ya machichi. Susia kolala. Mama. Bangungere baso na tole baso ndena mukongo kote mbetu elali. Oh nde moto. Il est merveilleux. Bana ser mukono muso na difficulté ba botolanga éponge tande ba ratati lelo. Nazolo ba devant mosala nzambe. Bana ser na lingaka bango bazwa vie. Mais pona kabela bango na koma mona kilo makasi. Bakokosela kona basala kite. Boye binga frère. Maman na bina kabelinge éponge moko ya boye ya 10 cm. Boya na butu bino misatu moko misatu ba ya. Tellement éponge ya maman abiso. Je te dis. Ce qui moi ni asaki red na réprimer kaka. Basala ka boito sa moi. Ozokengele par rapport. Tala. Défendre yotina 100 aux à l'aise. Ato zumingi te sepelisa yo. Je te dis. Mama, ba telemisanga na ba 22 heures. Na lala ti tongo na sima. Na li pour finir ka boy. Nzambe kaka sala ka te lobby na bimina ki ne pas ko pepe singa $200. Na betaki li solawa. Na lekimba moko na complace. Na sombi éponge ya $50. Frère, soko pimela mutu mbongo, bombi se maloba malamu. Oyebi lobité. E bele tozo futa lelo ba poka se. Soko bombi mutu na ndako ato lesaka ye kengela maloba. Malobele ki fimbo. Ndeko bomba ya kenda zongisela ko retour te, oloba na ye mabe. Batu bako yoka bako pesa o réseau po bomba ime. Oyo loba, eleka kolia na kilo. Wazana matoyi, to beteli kolo maboko. Est-ce que modèle nazoloba ezofanda o na yebisa bino vérité yaya na yo ata komiti na suka na pia ka fanda nye aza yaya ato zolese azosenga kotina 100 ko beteli sofa ba voisin te okopekisa nzamba ayindisa motema na kabelote yana batu mususu ngo pesa mo motema baby okoma pourquoi na ina bango baloba mabe na we belé mo confiance na bango nzamba ekotala bite na place abo mabango ayindisi motema libande ko kabana pete songo pesa bango motema ki kilo wazana matoyi naza clair maman to ko changer motema te ezande mukili comment mutu mususu azolinga bato libande ko leka famille mais akoli na famille azaki na bato bazwa batale lokwa zoba era kena baninga pamba ba pese chance à vie tango azui akanitaka bango mingi ko leka famille wazana matoyi nazaka na ser nanga zaka na mobali na ya malonga biso ba o toza pembeni mobala tuni na saela bango nini mama ser o passa norte o bateke baleki nanga pesa bango ba kopi basala misala ongo sunga bango ba sularo yo kama solo elo libala na eku
soki tozoka misala nde bana na atayi moka sengi mbongo totindela kete lona malamu mobali mosusu boma libala to mbongo azako pesa wa kitisa ka ndongo cholaki famille na misu na yi soki mobali alingi yo bolingo ne kanga ke misu comme ça ka famille ata batanga te kaka kilo na zobe se bino ba cours sérieux mobali nanga saka bo eta changer akezwa mbanda malobo bete ya famille bima pepele na misu na mato ya mobali soki mobali alingi yo na baleki no tu bakoma na membre bazo vivre na sima mokongo na yo yonde bongisa ka maloba buzoba ya baleki na yo ko betela ka famille mobali te bakomona famille na bino pete bomba munoko biloba loba yo bimi rescapé umoni yana biso wana kutu da mona feti na bino mobala ko mobanga na ko yakte na zapre o yakaba feti te ko betela na famille na bino bandoki baleki mingi na ko pumbwe na na poata famille yo mama na za clair tala na vitesse na oloba mabe natika na mata très bien te betel ko maboko biloba loba ata mobala lingi yo mingi mama fanda kanye leki no ya soulard de fa babokilo mobali chaki soulard na na organisation fa pesa ngo valeur leki na biso ali azoka mbongo malinga ka ba dépense ko mela na makambo ebele parce que bazo seka na harmonie fa pesa ka famille kilomètre bandi oyo ko sakana te mbongo nyosa azoka kwiti asisa biso biloko tuna ndako c'est que monte na ngebunga ki jeudi mutakena nango bon frère yo kama kambu au livre terrain tala nazo seka mobala tunile ki na oso na pesa ta $500 sara ko peko simba yo zo kade aba 1000 ba 2000 o ki mbongo aleki jaloux o te opesa 500 na ngoni ozangi nde bata ko pesa sia ta mobala okenda vanda bi ce qui fait le quoi na sana mbongo moi ça lingite na dépend na bango c'est que na sana ngana bato libanda avantage je te dis au moment même yomoko bambonga sakozwa a diminuer bwana famille ya moins cher na bina pesa ndeko no 500 mwana ngwebele c'est que ba 2000 na pesa ka yom ko na relaxa o 20000 ko tiela nga poa o kitsa mbongo cour mabe mais simple oya koyoka kanga ka monoko kolenge lokote nyoso mona normal moi si na mobile faut beta na kama solo yebisa ka mobile no makambiza na famille na bino pombo ko kende surprise abi mal ko bololete ko banga mama te so sombika 2 bouteilles akomi calme omoni baleki nanga bazaka lokoso bazaka bisenga senga trop mukolo ba ko benga ngata yo zate na bike Terese ba poataki ndena okenda wa baleki ne basenga ka mama zaka mata masanga so ko tika bo papa oye mama zana 2 bières omona ko ganga loko apesi $100 yo ko ba fozi mama na gangi nini yo ekucho ya lingaka bokilo komiki kilo na 2 bouteilles pamba moi ça teka ki terre mobala ziva eronge papa petit na ngabo ya 5000 yango 1000 batika bo frère okaka lupango te mo memi kilo nyoso challenger batikela ki terrain est-ce que na kema be kwazana matoi keba mobali soko zana ye yokanga avie ozi mobali atana moi 100 francs a honorer yo mama weko kotsa buzoba poni ko salerera eva zaki na mobile apesi ba kombo na nyonso nyo mama weko ndi mama loba et puis ba piaker bazana litoi nandika piaker makasa za pemena mwasi na ngata ko botola ngai piaker na maloba lokwa na jardin de ko landa mbumo te eza avantage mama tala na sekinanu tala vie est compliquée mon frère ba maman soko lingi mutute loba clair soko lingi tingama kozwa kimia pa mobali pesa me n'importe qui te basi bazai pele kitoko koleka po kota na motema mobala vanda ba muke akoleka na jipito bangi mais c'est ça na mobile asir yo si chance ko mobile alandio kotala makolote tala ka projet munoko na confiance avenir ezawa lobe ko simba nazo ko sauter OK na place okuti bilange kola te ba ko pesa muke oya lona ki batikela ki abuka sabatala nana ko yoka nana ko yoka kendaka na bilango bo bandi ko lona bino mibale ko buka ko longola misu po lona ki bilanga baningo ko senga so ko kiloboko ke kende ato sidi ko lona ki wapi lona na mobali
Musu saloni na mobali soki na kosi asimi nzela akie. Hey! Equipe bandi nango na terrain zamba bokomi na stade bokomi titulaire ozongi na nzaki mwena. Oh! Ye moko mama, na pesa bino conseil sérieux. Keba na vie. Ko bonga epona bilongi. Ko zwa ela mutu nyonso. Amen. Okota na programme. O nga na soko ko sombela mbate fona kana ngona pesi yo. Mais faut zala. Na oto bisa toma na biroad. Ya mo se na boy mo se moko na yina na bana. Oya koli boza na complice boka na mama boka na ngai. Yo fe bisa mama go za papa boy ko sale boy te. Mo bala ko uta musala ye. Ba dira wana sundola. Bilamba na kacha soki ni somo. Na sambi ko la sidi. Mo bala so mona ndaku nkelo ndire mangbanze. Na somo na polele bolembisa mabala. Tala. Koza la soin za koza na mbongo te. Na mona mutabilamba mi parle ndenga sokola katanda zo serba bakaza propre. Okoza na bilamba ebele moza salite. Yokanga libale za yo na mobali bana baza furu ya bolingo. Komo ko linga bana ko le kanga. Na zate linga bana soki na ye tourna nga. Mama na zakle oya ko yokanga na ebite. Yango na lobaka selonga soki na lingi yo yaka na esprit ba mama meza na comportement ba chiel. Alobango. Chala tungisa quartier nyonso. Mama bongisa liputa to la tipiso nyonso yange sali nini. Pourquoi vous faites faire? Chala attaquer ko defa, ba defa ke kaka saba senga nyo. Pour asimina moteki na lipeka. Nasa nyonga combien on? Yoko zaki ni yoko. Et ce sont baxi méga ça va ça méga baxa. Mais ça problème te baxa. Ngana on fout le aliboso. Yemo ko le loka ko mo sombeli yo. Mama, na lobi mabe. Yoka kuro yo. Soki papa linga ya organiser ndaku lokola classement équipe. Bino bo pusana, bino bo kende boy. Mwana teti tinda e congé. Yoka kuro. Na zo pesa bino corridor. Tala. Yoka très bien. Papa koza na mbongo tote malinga motungisi te. Kolinga peut-être papa soka zolia bana beka suko déranger ka ye. Na ibite le baba bo ponga na salle li classe te hein. Le babi na mibala cravate inde boninga mingi batia asinda na bulu kutu po bola la te na bureau. Mengana ngami ka ba fufu na ngela lakini ya bana bakisela nga na tongo. Pokote na zokende na memaka saki sekeli bumetondi ba kobenga nga fene ya te. Nakosi? Eza clair. C'est finga ba fufu na ngela la. Et puis ngata ba chauffer te chelanga na mesa libu mesa ka déjà moto bandaka. Eko balola ngona libu. Reche za kana kati. Eko kuta ne baluki. Naza clair. Oyo kinga? Yo kana bisabina makamoko. Yo ka soko sa église nde na bandaka kala kobanga. Soko zo sambela ko lingelo kama bete. Mo église. Soki asasa e bandi ndumba to yambaye. Aweza hôpital. Hôpital e boya ba maladie te. Soko boy ba maladie soko biko traité te to hôpital ezana kisi te. Nakosi yamba ndumba mbache biso to za to ti wa to za yo ebi yo moko. Na kamwaka. Soko lo bi ba chel ba leli. Na Bible nzamba sela ba ndumba. Rahab azaka nani? Ndako ne koya abomba ba sela nza ba to bisaka ba ke ba sela nza ba zawa te tamsu ba client na ye. Ya joza ka yanga na koso ko total. Ke lokalo bi beza vrai. Era zo ke na finir li subongo na pokwa. Ya. Na zolo bela yo. Après ba sela nza me bokende. Tango ba ke ba ki ndako ne ko koya te petit la ko koya te akota na nzela Bible. Jésus. Moi ça se peut que malade. Soka saka moi ça batu. Nde Jésus pour ma libala batu wo. Ba sangel ba zanga te. Pantimba kuna moi sina se peut tata moko ba wa na kutu Yesu. A se peut tata moko malas. Tant moi ça kozonga mbala oze na porte. O se peut na malas. Nga to kumea na ta boucho apambo. Se peut langa te. Yanga ponaka na chel sa mobile. Ambomenga libe la. Wa goyoka. Na kema be nazo betro ba dossier. Pourquoi va kufa ko tsaka moyibi lola sa tubela. Lelo yo nanga tokoza na paradis na ela ki bino to banda na yo toke lola sa tubela. Kaka na mawa yo klaki ne kulus na ote bino original.
sans lisumu et fait nzambe kozala te. Faut masumu ezala bongo lipambole ya ko bikisa batu boyete. Nul n'est parfait. Comme na gauche droite ité. Toza nzambe mekeba. Oko prier mingi motambola mabe. Ako prier na mingi te mabanga kanza nzambe. Nabi mabe. Ko ube na église ndoko tilo l'avant. Ko yasi mando tous les chèques. Boniko. Zala. Pasteur akocha maboko te okenda kusonga ka soko sana kondima makambe ko lando ndira chako maboko na biro. Wa yoki ayo? Na za clair. Est-ce que ezokota? Ezofanda? Zala à l'aise. Tala. Ah mukili. Nzela vie, maman. Na komi na mboka bapaya. Na mituni. Kaka nga inga. Na kuti batu pe ba escroquer nga. Na poto bo escroquer motauti Afrique. Pas c'est ça partout hein. Je te dis devant Dieu. Ndenge na kanisela ki poto, ndenge na komi na moni. Kolenge lokote bangani nzambe. Eya mukili neti mukili. Eza nango propre. Ba feneya na kuti, ba goigoi na kuti, ba to ba disasa mikanda na kuti ba to chambre salo bakanga mi 9. Mais soka tindi photo wa obangi. Apona ka manto moko alata ka te esko azokosa ko ache ba veli kola melaki ti atiki pa bank sabina na Afrique. Yo tango ko mona, tate kaka lopango. Kende kuno mona nzoko to sakande ba réserve to saka to ko ta terrain. Na za clair. Soko zwaka saint muke linga. Soko za mwana mwasi kangama na mobile na yo. Soko zi papa tindio poto, merci. Soko et puis soko kende na projet za nango. Ko kende komitika na luengete. Sur la bilogue bang so na zolote tanto musuni makasi. Ndeko nanga. Soko za taka za courage. Seri moko boye tango yindaki na lalaki libanda na boma koluka vi ba refulenga na ngola ngana la libanda tina mwanda na kota fina na bite so na vande go simba te challenger a tembe na keti chanfu wa ibi mwanda yebi ko memela ba mama ba capitaine na mbisi na mutu challenger soni na che pembeni ngabi ngande kolonga bimema mema oye ko ya eya mama nzambaza mama ne konzo $25 kangami na bani nanga siko to kende ndeni toke na yema boy moi toke de ça te faut $100 mais to zonga ngola ndenge ni kitubu nana bi kitubu nzela kati saba mona bino to longola bilamba to tikala ka ndinga damu neva bazalaka kozane loka pembete ba robeta bino masasi je te dis devant Dieu to kota ko banda chende frontière malongo kati zamba ti San Pedro ngaye na tela kasko makamsu na sala sans beta karikili ojite na zoluka nini nzambaza na komi Luanda na forceti na komi Luanda na kepa bandeko nanga mama nzoko na tumoli makamu nzambe soka ponela ki o place ite atoke Londres États-Unis okozonga na komi Luanda mama mingai bandeko nanyo so baotana na fufuna tike kote misala yele na kende ko tindama yo tindama bazo tinanga na portugais ngana zo sepia na kanga nzoka boy fai rapido wana ngai sakande boye makokomba rapido mama ngana yoko la portugais a fimbulo kwa tipo fai vem aqui pa olha limpa aqui fai aqui vem já suja ali mugaga na yoko la portugais mama tala nala babina polele na mona boye ngaka tina zeko la portugais nzokande tine ko fan etombokisa ka mutro kwa nito situkia nini koma bitinda eza portugais to eza bitinda ngabite eza bitinda o eza bitinda ndenge mona ya Congo ma revolution bandi ngabi na ile yote ibandeka na mwana ti John mida akaba na mida inda ini mida inda zwela ngeloko ngabika mida inda akpanda ti John il faut se tamben révolution guerre ko tingananga na sisumuki na lalaki challenger tina ngabika na zonga ko Congo na zonga lokwa maseki
Mais après, avant nazonga 2 ans na Luanda, mama mingai kotamba moya Luanda lekia kisasa na belea kotambola mabori mondial ga lokwa na kwesi mutu mama koluka na komi commissionnaire ya kikolo kana challenge tala nzambaza tango na zongi we mbala moko na kesu na yama de l'Éternel na betela ki ote mote ngabika passer musangu ngai yo abando témoigner bomoni soda tozalaka soki tozosa baninya ba intercession yi akenda koteya saba pese ticket atiana ba mama ye momba na mbala mukomsu moye ko bime gizebi ba na suivi te ya ko sa suivi na salela nzambe saba futanga na moteme chofa soko ye église ko zela ka refuta pasteur te oyende ozwa paro za nango par na nzambe yende azalo ko la formateur soka zo pesa évangile balobi pesa po na nzela ko pesa pe po tozoyoka gardien ni bachela bana po na venir alobi to futa ka minerval nakosi na vite sona lobani tala je vous dis avec amour na salela nzambe ni intérêt na matana babisi na te sans na section na matina bi alléluia amen oya pesa ka pesa te batutu tala moteyo toli apete nazo mituna au juste na za wapi mutu ni azosa musala mutu ko futa ya mona na kate osango pe na volonté osobika kasi masima ya on bete na lisolo mko na zwaka $10 mobimba na zona nga bambongo mena nzela nzambe tango nalandaki na kauka kama ele silex esisa kama kamu nyoso akala mko nakuta na $10 pona changer ngo esaka 2 jours na zola na ngolo kwa mwasi mke na tumbo ina tike kwa na dola de kwa kande boy koleka papier tidididi na lalela ngonani dola deze na la muki na otala nata na ba signe $, ce que les qui franc na bando chaboy mama yoga mutu tala soki na soki bolobi ko ki bosalinga sini po amen hein na doublete vous comprenez na tomboli dola na zotala $10 zakani na ba traci boye mais les qui fait 1000 francs na tiki se kwela ngayiri na laleli mukona kende ko changer na soma sa mutema okay ozonga sa tu boya ibele na zola kambongo lo voyage difficulté et puis so na mambongo esi sakanzala nakosi so même tala muki 5 heures nanzala poche vide pour ça za piaka nzali bandaka 4h31 ala muka vayo la muka yona ola muki te nzala bando pesa kuna we biango il est merveilleux mais lelo yo pe tala nanzambe faut asir nazo pesa ka confiance wana zala sir okokuta na ba dénigrement okoka masolo na matoyi na famille na propre bazolingelo bulu okomona bazopesa masolo moko soko yoki ko évanoui ko yoka tema ya moto sata za ko utiliser bango na munoko po ba bebiselo ba copie nazo bisayo na yoka ebele na sala boy mais Dieu merveilleux nandimaka te mukolo moko na bise ko simba un certain tongo moko boye nazo te na nga na bis frère filimanga sana eba na chemise moko boko mikuse oya chemise a pemende to saki sko poto balanisa nde frère filimanga talika ke na ngwa kisa lobo kuno bina songa kabo na TV balakisi otie kande boye we mate yango ti oya est-ce que nzela mulai baba nango na mbanga makasi na katika togole baya sima ko sani nani yaki na nani pale lela ozanga bilamba tambola mutakala bango poto biso kisasa bakuta tokufa bango mbete biso bitoko to nimba kate to mesa bandu na mama tembele mabunde konda alors makamna lobaka yango na toilet ndoka faire ça bou tilelo nzeli fungwama ato zana mutoko bimisa ote nzamba ko bimisa ayebi ndenga salaka soki mateya ya bis ebima sana mutu koma mateya ya bis ezato vandi na baro batozoli ka batal na bis ba filmer pesa la succès petit lelo Dieu merveilleux azwaka oya lingi ni ko posile ni quoi que ce soit tala bako fino na coin rien okobeta bombe vraiment ndeko nanga tanoka ki motei munene lokola évangéliste José Kamba abinanga bafoya biso na batu moko ya okuna soko che tembe soko chenga tembe ochenga tembe che tembe oboyi biso oboyi autre côté to uta tala kolinga koyeba mutu na boete prier nzamba lakso o nani
kowelela kapeki mosala nzambe te batamba na mapeka te mutasala ke sai moko nzambe to moni ba réseaux sociaux bato bazolela lela ka bokosona sana ukosonela nini bakono paka bandimi pona miracle te nakosi miracle sans nzambe ndasalaka ngana suka na limite bapesa nga même na bible misusu basala ba miracle misusu kana maloba Joseph apesa solution na pays abikisaka mutatelema Elia saka na ndenge na ye chaque mutazana grâce na ye ondi mondi mate nzambe témoin nebisaki bino teke mukili za kwa bisi bisi nde mukili kotonda bisi batu oya fandi batu babonga o batelemi babola tragende boy are ya bisi nde liwa na pesa kino kurote nalobaki boy bisi eza yoka bien bisi eza mukili bakicha kovanda batu babonga batu batelema babola pona bisi batu bafanda balinga to koma te po avanda funguli fante mu pepe ba patro balinga liwa te mukili eza bien biso batu telemi babola to mona bisi kakato sa to koma po makolopa pasi nzambe pia ke eleki bo mama mukili poteke do pe makoto nzala soko mani bisi etelemi batu bakiti seke to kuti bibembe bakufi o ba mataka bato babotami na bité so nazo kende bien et ça facile siko koto hotel ma pesa ko moni clair te bouger koto ko hotel ma tante mutu musa fanda ka te atelemi yo sa nini o fandi donc zaki pia ko super o ngindi kotika ka place mo ko te stationner et mo hotel ekeba po soko ngole ka baboyaka o kende wapi Alex ngana ngina kita o moni ke place o fandi batu bakitaka te côté moko fandi ba pia ko musala te deux places kende kaka talaka makila o mwana ka deare akiti yo sani o fandi mutu akikala pa kamwe ayeka ka fandi fi alobi mabe c'est facile okolele la nani yo saka na vie soko zana nzambe courage ozo sambela memeka nga saba ki porter sangani nga ke nosu kwa mituka na beteli bino mukolana te nga na fa nosu kwa mituka et puis mutuka liboso bapesa nga na sikola taka bambi anya na pine okoboya yango orate ko na kosa ki pine na bulke na sikola mwana yaya nye pona mwana mingaite na simbaki uwelema na komsi pine mwana yaya saka na sikola matondo nye na samutema na moni pina kamera kwa matondo oleki nanga matondo vraiment est-ce que vous sexinga na sekarate me vous sexinga na toma pas sexinga susu boete ngai na koma kiboye premier jipe tellement kana boum wana kabinda Jove fai rapido lavaka na zuma ina omo na yaka boye yoka bakutona masa babanda kana ba pine pena ko comprendre soko lika makolo nzoto eteli na yeka bona pinali bosona na chaka bo gaz wana na zolo wu na moni yango pe natali mai pe akusomba soko bwaki pa ko bebisi mai ngoki ne so ezati mama natika kata 3 minutes kalikiri na simba na leka na boya yoka ba pe sa rapidité kolo kamezo silika o banda musango nde boye nabika nyana wa pina comme le roi mwana ya Sophie di na longa mwana ya Sophie nye chale chiki OK yo challenger voilà OK vraiment nzamba pambola te bete ko maboko vraiment te lobite merci mo sala nzambe manyeli je suis le kamba nzamba pambola yo na bolamo pesinga etanda ya kote malibuso ya bana nzambe amen oyebi eza pemba liboso te tokozalaka zalaka na kanisi ane oyo afa esila na zupe voyage moko to kino kobeta tola pete na Belgique baki déjà na boyaki baki na boyaki turo na ndime na moni makongo pele ko le bandisi pa uma depuis to kutana kina to sola ki na moni ba ouverture na ngape msisi komi ko funga mbele na tema yaki dia mukolo wana banda yaki to sola ki pa na ko mona makamu na nga presque mingi zo funga ko ezaki na ko kende mais moi vitesse mo ke selo ko le ba et pakisami amen yo na baki est-ce que bo poster ki te moni tito comme en décembre tola pete na libanda nzamba pambola tous ensemble vraiment merci à toi encore Moussa Nzambe que Dieu vous bénisse vraiment merci.
Obeti maboko bien te. Betela Pasteur John Maboko pe mulolo. Loba ozaya nzambe. Amen. Tuna moninga no ozitoli. Loba ozitoli ya pete. Ekoti yo. Nzamba pambola vino. Nabike mutu na mutu azwi par na ye. Alléluia. Kanga misuna yo otie loboko na motema ozobonde le pa na nzambe kenkolo sunga ngai nazwi onga nazwi e pambola vina nga. Pambola pe mosali ata voyage ke Belgique akoya kozonga aleka lisusu pona alesa biso au nom de Jésus to bondeli. Nkolo merci parce que au permettre to sambela na 3 jours nkolo nzambe mercredi vendredi pe lelo dimanche ndengo disposer mosali na yo pona apesa biso toli ya pete oite pa na yo. Seigneur, changer vie na biso au nom de Jésus. To vivre miracle. Pesa biso makasi pona to mettre en pratique. Pambola ye Seigneur, pambola mobembo na ye aya ko zonga awa pona apesa biso susu ya bien. Na kombo na Jésus Christ. Ndeto lobi amen. Nzambe apambola yo. Te oloba mena bien te? Nalobi nzamba pambola yo. Pepa pona lokomo na Yesu Kristo. Na mokili na kotambola solo bato bakoloba tango ngai nazwami na pasi ba mokili bakoloba wapi nzambe na bango basambela kapo alongola bango na pasi wapi nzambe na bango basalela kapo abikisa bango na pasi. Yoka kolela nanga Yahweh yoka kolela nanga yoka kulila nanga yoka kolela